kopesa pe ba mama mbote na biso. Ya solo Nouveau Monde mokolo mwa lelo asili kokita kati na paroisse ya Lukunga section kati na commune Ngalema. Esika wapi tokomona mama na biso. Mama mbote na yo mama. Mbote papa journaliste. Tomoni yo na plateau na biso ya Nouveau Monde mokili ya sika. Toyebite oyeli biso masolo nini okoloba na biso nini pe o se présenter liboso ya baye bazali kolanda yo wete bakoka koyeba. Merci na kombo ya tata mwana molimo santu ngai nde kombo na ngai mama révérende Matuvangwa Mbila Véronique. Nazali mama pasteur sectionnaire na kati na paroisse ya Lukunga na commune ya Ngalema. Oye na biso awa na tina ete tomonisa mokili ete Mesia asia ya kovanda na ye nde ye wana azonga. Lelo o tozali na préparation ya boye na ye na molimo ya wana nde tolingi koloba na mokili. Ba ndeko balandi tolandi mama na biso ye azali révérende pasteur kati na commune Ngalema na section Lukunga. Toyoki ye malamu lelo Nouveau Monde to mokili ya sika akolobela na maetali Noël le 25 mai oyo bakimbangiste bakofetaka chaque année. Mama okoki kotalisa biso kombo ya Noël pamba te batu bakoloba kaka Noël tolingi koyeba Noël elingi koloba nini. Merci papa na kombo tata mwana molimo santu. Noël na français elingi koloba ete nativité. Nativité elingi koloba ete mbotama ya mwana na Nzambe. Ya mwana nde tokobengaka Noël. Ya solo bandeko balandi toyoki Noël significatif ya Noël toyoki yango malamu. Tozali ko continuer na mama na biso. Opesi biso eyano ya Noël. Kasi tokofetaka Noël pona nini? Tina nini tokofetaka Noël? Merci papa. Biso tokofetaka Noël po ete lokumu Mesia ayaka kati na mokili. Ayaka pona biso kolongola biso na masumu. Na boye na ye yango wana nde tokumisaka mokolo wana soki ezalaki yete mbelelise kwa kati na biso ezalaka te. Bayokanaki na tatane na likolo ete okende kokufa pona bato oyo bazana molili bazali na mbindo. Me mbotama na ye wana ye ayaki na mokili naissance na ye ezali Noël nde tina ete ba chrétien biso tokopesaka mokolo ngo lokumu soki ezalaki boye ya Mesia te mbele biso pasi pa ina biso. Ya solo bandeko balandi tozali kolanda mama na biso na bokebi nyonso mama révérende e yano ya Noël ndenge yango elingi kolakisa elingi koloba ete boye ya nkolo Yesu. Kasi mama révérende kaka lelo tokolobela o etali Noël. Kasi tokomona ka différence bakimbangiste bakofetaka Noël na bango le 25 mai. Kasi soki toteli na mokili pe mangomba mosusu bango bakofetaka Noël na bango le 25 décembre. Bokeseni wana elingi kolakisa nini? Expliquez biso yango nanu mama révérende. Merci papa. Likamonio soki totali ezalaka na bilaka. Biso tozali na ekeke ya mine. Ekeke oyo molimo santu papa Simon Kimbangu ayaki. Kombo ya papa Simon Kimbangu ezali nini? Mokundoli ya mabomba minyonso ebomba ma ya molili. Papa Simon Kimbangu tango aye yende aye kokundolela biso oyo nyonso ya molili oyo toyebaki te. Mokili ezali koloba ete le 25 décembre ezali mbotama ya Messi. Me biso bakimbanguse tozali koloba ete le 25 mai ezali mbotama ya Messi. Pona nini tozali koloba ngo? Tokotala ete biso na mokili tosalaka de calendrier. Tozana calendrier romain et calendrier juif. Ba juif bango premier mois na bango ezali avril. Biso na romain premier mois na biso ezali janvier. Ce qui totali na Luc chapitre 1 verset 26 kuna ange Gabriel aye pa mama Maria aye koloba na ete Maria opambwami kati na basi banso okobota mwana wana nde ya kozala mokonzi ya bakonzi. Sika oyo soki totali annonce tina décembre mwana salaka 9 mois. Est-ce que 9 mois oyo yankolo Yesu ekokaki mwana wana azali prématuré? Est-ce que mwana kolo Yesu akobota ma prématuré? Ezali pasi ya mwana na biso tozali na calendrier romain
oyo biso tozali kolanda mois premier mois ya ba romain ezali mois de janvier mais soki total na 6e mois wana obandi ko compter ti na mai mwana akoksi 9 mois yango wana biso tolandaka mai oyo tata molimo santu ayaki kolimbolela biso esika biso tozali ko insiste ete kolo yesu abotamaki na décembre te mais abotamaki le 25 mai. Mama révérende tozali kokoba kaka na ba programme na biso oyo etali Noël oyo tokofetaka le 25 mai Noël pona bakimbangiste. Donc to souhaiter bango déjà Noël malam. Merci mama révérende. Kasi tolingi toyeba pe lisusu bakimbangiste bango bakolobaka ete papa dialunga na nkolo Yesu. Talisa biso yango non. Merci papa. Likamona nzambe ba mama ba papa pona koyeba ngo nzambe alinga ete yo yeba ye. Soki nzambe alingi te okoyeba ye te. Tokosona exemple tout d'abord nkolo Yesu azalaki na bayekoli na ye. Mais kati na bayekoli na ye nyonso moto ayebaki ye kaka Petero. Bango nyonso bayebaki ete yo zali Eli, yo zali boye. Mais tango nkolo Yesu atuni ete Petero ngai nazali nani? Ya lobi ozali Mesia mwana na Nzambe. Nde nkolo Yesu lobi ete likambo oyo euti na yo te me euti na tata na nga alingi ete oyeba ngai. Yango wana lelo oyo soki biso lelo bakimbangisi tokolobaka ete nkolo Yesu azali papa dialungana una nini ezali kangu ya bokonzi. Bokonzi wana elongwaki na bayuda. Elongwaki na bayuda ekoma epai na biso. Bokonzi yango elongwaki eyaki. Molimo santu nde ye wana ayaki pona kokokisa bilaka ya nkolo Yesu. Biso banso pe tobanayi koyeba te. Tozalaki ignorant. Malgré tovandi na molimo santu, tozalaki koyeba te. Mais ndenge nini toyebi ete nkolo Yesu ye wana Mesia. Tata molimo santu aboti bana ne misato. Ya liboso papa kisolokele. Ya mibale papa dialungana. Ya misato nde papa diangenda kuntima. Nde na yango biso tovandaki na papa dialungana. Tozala koyeba te ke ye Mesia. Tango tokomi kaka le 25 mai 2001 ye moko abeleli Noël. Esika toyokoyeba Mesia nde yeyo. Tina wana nde biso banso toyebi ke papa dialungana yende Mesia nkolo Yesu. Lingi koloba ete bokeseni ezali na nkolo Yesu na tango bayuda na papa dialungana. Merci papa. Ye kuna na bayuda ayaki na loposo pembe pamba te libota wana ya bayuda yango nde bokonzi bwa Nzambe ekitelaki abotamaki na bayuda. Me na kati na biso na loposo mwindo aye kobota makati na biso na loposo mwindo. Kuna abotamaki na loposo ya pembe epai na biso nde aye na loposo mwindo. Oyo mokili ezali koyeba te amibombi na ye yende Mesia papa dialungana. Bandeko balandi solo tozali kolanda mama révérende na bokebi nyonso. Tozali kokoba kaka mama révérende. Kasi papa dialungana oyo bino bakimbangiste bozali kobenga nkolo Yesu. Ye abala pe abota. Est-ce que nkolo Yesu pe na tango bayuda ye pe abala pe abotaki? Merci papa. Nkolo Yesu kuna na bayuda abala kite. Abota kite. Kasi na ekeke oya mine pona koya kokokisa mikano nyonso na ekeke oya mine nde ye aye kuna na bayuda tokoloba boye abala kite atongaki pete. Me awa na loposo mwindo aye kobala aye otonga mokili mwasika oyo eutaki likolo ekitaki ezali nde pona kokokisa bilaka na kati na loposo mwindo. Tozali kokoba kaka na mama révérende na kati na nouveau monde mokili ya sika. Boni bino bakimbangiste bokolobaka ete bokonzi ya tango ya bayuda elongwa na bayuda ekoma na bino bakimbangiste. Mokili akoyeba kalikambo wana te. Expliquez nanu mokili po ete bakoka koyeba ndenge nini bokonzi ya bayuda ekoma na bino bakimbangiste. Biso bakimbangiste papa Simon Kimbangu atikelaki biso Bible na bokangamine alobi ete bakoko batuni ye okeyi otikeli biso nini alobi nyonso oyo ezali na bino posa botala na mokanda na tata Nzambe. Donc Bible. Alors biso bakimbangisi to se referaka makambo nyonso na Bible. Kuna na Bible nde esika
tomoni na mokanda na Matthieu chapitre 21 verset 43 kuna elobi ete nkolo nyonso azali kolaka bayuda bokonzi na ngai na yaki nango na kolongola yango epai na bino na kopesa yango na libota oyo ekobimisela yango mbuma yango wana soki totali na Jean 14 verset 15 nkolo nyonso alobi ete soki bolinga botosi bosali malako na ngai nakende kosengela bino mosungi yende molimo mosantu akovanda na bino libela o bamokili bakoyeba te me bino bokoyeba ye lelo mosungi molimo santu yeyo aye kovanda na biso esika nde aye kolimbolela biso ndenge tolobaki papa na motuna ya liboso tunaki ngai na ye biso ete Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu nkombo na ye mokundoli ya mabe nyonso oyo ebombama ya molili oyo nyonso tozali koyeba te aye kokundolela biso esika toye koyeba ye te kolo Yesu ye wana nde papa dia lungana ye wana nde aye kolaka biso ete totonga mokili mwasika. Mama Révérende tolandi na bokebi nyonso bato na mokili bango bazali koloba ete bazali kozela nkolo Yesu na boyei na ye ya mibale kasi bino bakimbangiste bolobi ete nkolo Yesu esi aya avanda kuna na nkamba mpamba te bino bolobi ete nkamba nde zali lola siège international ya bakimbangiste mokili mobimba nkolo Yesu avandi nde kuna telisa biso nanu boyei ya nkolo Yesu ya mibale oyo ya bino bakimbangiste ezali lolenge nini. Merci papa na ngai ndenge tozali koloba Nzambe asalaka likambo na libota oyo ya poni moto nyonso akoki koyeba Nzambe te na ekeke oyo mine bokonzi bwa Nzambe ekitaki ndenge tolobi ete tata molimo santu yende nkolo Yesu na bayuda alakaki ete nake kosengela bino mosungi yende molimo ya solo akoya kovanda na bino libela molimo santu ayaki iye molimo santu pe azwi bokonzi nyonso ya likolo ekiti Nzambe tata azali kati na biso nkolo Yesu baye kovanda kati na biso me lelo oyo bamama batata likambo ngo mpona koyeba ngo Nzambe alinga ete yo yeba ye me soki Nzambe alingi te okoyeba ye te nkolo Yesu aye kobotama kati na biso na loposo mwindo tovandi na ye atei biso asali biso pe ya minene makamwisi asungi biso asalisi biso alaki biso ete mokili oyo ewutaki likolo nde nkamba me nayebisi bino botonga Yerusalemi nkamba soki bokotonga na bino yango te pasi na bino ekosila te ekokabwana na ye na biso atikelaki biso maloba wana nde akendeki me biso toyebi ete nkolo Yesu aya tovanda na ye asali biso manso elaka ete totonga mokili mwasika nkamba Yerusalemi po ete tozwa bosomi ya molimo lelo oyo tala pasi eza na biso tala minyoko eza na biso surtout loposo mwindo en général lokola bilaka wana nkolo Yesu atikelaki biso ete botonga Yerusalemi po ete pasi na bino sila ye wana azongaki na kiti na ye ya bokonzi alors mokili ezali koyeba ete makolo eza na nzela azali koya akomi pene me mpona biso bakimbangise tozali koloba ete aya avanda asalisa asunga biso ye wana ake atikeli biso elaka ete totonga mokili mwasika nkamba Yerusalemi ya solo mama Révérende ndenti na wana bokolobaka tango nyonso ete soki botongi nkamba Yerusalemi te pasi na bino na sena tango ekosila te ya solo mama Révérende tozali pe kokoma kokende na suka ya émission na biso kati na Nouveau Monde kasi mama Révérende mutuna na biso ya suka ezali boye tomonaka bakimbangiste le 25 mai bango tango bakofetaka Noël na bango tokomonaka bango bato bakoutaka maluku monga fula ngaliema bisika nyonso bakosalaka marche makolo kino bakokoma na centre na siège na bango kuna na centre d'accueil na commune na Kasavubu toyebaka te elakisaka nini marche wana bango basalaka expliquer biso nanu po ete mokili bakoka koyeba yango kati na Nouveau Monde mokili ya sika mama Révérende. Merci papa biso bakimbangise toyebi Nzambe nkolo Yesu molimo santu bango misato na papa Simon Kimbangu na tina wana toyebi Nzambe
lokumu fo topesa ye yango esika nyonso mwana na nzambe azali na date wana fo tosala lokito topesaka lokito na mokili mobimba bao balali pongi balamuka bao bazali koyeba te bayeba yango wana nde topanzanaka ndenge wana ville de Kinshasa nyonso tokotaka na makadam tozali koleka po ete mokili eyeba ete mbotama ya Messi nde lelo nzambe azali moto akopesa lokumu nzambe baletaka ye nzambe bakofulataka ye yango wana ntina tosalaka lokito wana po ete tata nzambe asepela mokili eyeba likambo yango. Merci maman révérende. Teolandio na bokebi nyonso ndengo siliko yanonela biso kitoko na wetali 25 mai Noël pona bakimbangista encore Noël. Na kolikete maman révérende tokomi na biso na suka malobe pa na yo poete liloba ya suka pe kopesa ba dédicace ba mbote na ba collègue na yo ba pasteur ndenge tosiliko yamba yo na plateau ya Nouveau Monde mokili ya sika. Merci papa. Na sepeli mingi pamba te likambo oyo ekosalama na mokolo mwa lelo na mboka na biso Lukunga section Lukunga na commune ya Ngalema. Mais soki totali likambo oyo ezali kokene mokili mobimba pona nini mokili eyeba ete bokonzi bwa nzambe ekitaki moto mwindo azalaki na molili a partir ya 1921 Molimo Santo ayaka aye kolongola moto mwindo na libulu ya molai ya molili le 6 avril 1921 elingi koloba ete kimbangiste azali lumière ayaki kati na mokili mpona kolongola moto nyonso na molili po toyeba ete bokonzi bwa nzambe ezali kati na biso Messi ya mwana na nzambe asaya avanda na biso me mokili ezalaki kaka na pongi biso toyebaki ye akei ye wana soki tokei na nkamba Yerusalem okotuna esika nini Messi azali tokolakisa yo esika ni Molimo Santo azali tokolakisa yo esika ni nzambe tata azali tokolakisa yo me okena bayuda okomona ta trace moko te ya bunzambe ezali kuna bokonzi yango se elongwa yango na moto mwindu nyonso toyeba ete bokonzi bwa nzambe ezali kati na yo na ngai tosalela nzambe po lobiko ezali pa na biso. Merci papa pona ko souhaiter ba meilleure vœux epai ya bandeko nyonso totombele bino bonne fête de Noël et surtout ba collègue na ngai papa Mbusi Mbundu na Ozone papa Mavakala na Kimbara mama Mwenga na Kinsuka Pêcheur papa Makamba na Alalu bango nyonso papa Brahim na Lubudi bao pe na lobite bino nyonso boyo kazwa te na tombeli bino bonne fête de Noël. Merci maman révérende na kolikete to sepeli ndenge to siliko yambayo na mokolo mwa lelo vraiment to tombeli yo mokolo malamu pe bonne fête na maman révérende. Merci ya solo bandeko balandi bino bosiliko landa biso na mokolo mwa lelo Nouveau Monde mokili ya sika pona kolagisa bino makambo ya sika kati na église kimbangiste kolobela papa Simon Kimbangu kyangani pamba te soki tolobeli papa Simon Kimbangu kyangani te nani lisusu tokolobela nde na mokolo mwa lelo tosungamaki kuna na kamera ezalaki papa Rossi Mabanza tozalaki pe na papa Christian Mangoyo yepe azalaki kuna na kamera réalisateur ezalaki bongo papa Fabio Batu Kwemi elongo na mama Beya Beatrice kuna na photo tobosanaki te papa Njolo Michel pe tobosani te Léo Sommet le chef de bureau papa Socrate Sunda Bukena yepe azalaki na biso maele kuna na régie pe tobosani te mama Arlette ba membre nyonso na presque Ngalema totombeli bino bambote malamu pe Noël malamu oyo ezali Nouveau Monde mokili ya sika pona kolobela manso ezali koleka kati na komina Ngalema na mokili mobimba na ba commune nyonso le 24 komi kati na ville ya Kinshasa bisika nyonso bokozala na biso posa bo contacter biso tokoya pona ko servir bino na mai oyo bino bokozala na yango posa ezalaki wa bino Giscard Ntumba JC yende azali ko présenter pona ko yebisa bino ko lagisa kati na Nouveau Monde. Merci, au revoir.